Mbote na bandeko nyonso ya diaspora de partout où vous êtes. Toujours dans le cadre de mobilisation. Nous avons mobilisé toujours diaspora congolais. Pour le rendez-vous le 28 octobre na Belgique. Nous avons manifester photo qui nous retourne dans l'ambassade. Nous avons manifester pour ndenge baboto la biso mboka. Ndenge ba Rwandais na ba Ougandais ba envahir mboka na biso. Yango na pe biso diaspora toroki jamais kotika la toujours koloba na ba téléphone. Il faut to kita sur le terrain. To kita, to salasko ba action. Pour to soutenir bandeko na biso bazana est. O bazo mona passe o bazo sa ba soulèvement populaire bango moko. Sans politicien na sima na bango, sans soutien à gouvernement na bango wana. Donc biso pa na diaspora, mokolo le 28 octobre na Belgique, biso tout toba na ambassade ya Rwanda. To sisi na Rwanda toke na ambassade ya Uganda. To sisi na ambassade ya Uganda nde toke ko succela na ambassade ya Zaïre. Donc moi na mboka tout diaspora tout dans le 4 coins du monde de Sikozali. Yaka kozanga te mokolo le 28 po eza likambo ya mboka foko lakisa na mokili ke babotola biso mboka foko lakisa na monde entier ke babotola biso mboka yango wana soko za na souci ya mboka na okoki jamais kofanda kotika tomona mboka na biso ekenge tosengi na bino tout mokolo le 28 octobre bokita partout o bozali bokita na Belgique pour la manifestation, pour la dans le face du monde. Nino ezole kanambo kanabisa pour la Rwanda. Ebima Gagame abima nambo kanabiso. On n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de soutien. Ni abato ba collabo Félix Akerozoa dans l'Afrique mobimba. On n'a pas besoin de. Il faut faire face avec les politiciens wana à Kinshasa. Oh, baza corrompu par le Rwandais. Rendez-vous au exacto, muto a pepe mokonzo, muto nite, moi na mboka nyonso. Pas na souci à mboka na ye. Pas na besoin de changement na mboka na ye. Il faut tout se manifester. Tokuta na biso tout na Belgique. Toba na ambassade ya Rwanda na 10h. To sisi na Rwanda, toke na ambassade ya Uganda. To sisi wana, de toke resukisa na ambassade ya Zaïre. Oh, bobenga ambassade ya Kinshasa. Ya soki ya République du Zaïre. Ouais. Merci.